Je vous dis bonjour, c'est votre sœur Germaine qui aime beaucoup la nature. Regardez ce que j'ai planté, ça c'est les bitekuteku, les ndunda, regardez. Ça c'est les ngaï, ça c'est les bilolo, eggplants. J'ai l'épinard, j'ai le bilolo, regardez mes tomates. Regardez mes tomates, c'est grand, hein? Vous voyez comment les tomates grandissent ici? Waouh, je suis flattée. J'ai même les citronnelles, hein? J'ai même les citronnelles. Lemongrass. J'ai tout ici, hein? Chez moi, vraiment, j'ai tout. J'ai tout. Ok, le moudibou, comme d'habitude. Le pumpkin. Regardez. Moudibou, naza pena nguba. Nalona kinguba. Yango yo. Babenga yango nini. Naza na bilolo awa pena. Na solo. Awa naza bangainga nanga mususu yango ezo bimananu eza na mikie. Naza koto na ba tomate mususu. Mint ezali, naza na strawberry, naza na lumba, naza na matungulu, naza na biloko nyonso o mama asalelaka na cuisine. Po oyo balandaka ngai, bo mona cuisine, biloko na nga nalambaka nazwaka yango na bilanga na nga moko. Naza na pilipili. Bino mo bomoni pilipili na biso ya minene. Naza na concombre. Moni moko kutu yango wana déjà sebimi. Naza na concombre, naza na ba sampu. Ya, sampu yango yo. Bino mo bomoni naza na biloko ote na bilanga nanga, naza na sampu. Ngai musupe yango wana ezokola nanu. Na uto kolongola ndambu awa. Mususu yango yo, naza na bangai nanga, ba tomate nanga ebele. Tellement bilanga nanga ekolaka mingi. Ezalaka bien vraiment nazaka na mabele nanga ya bien. Omoni bino moko ba tomate. Ozomona. Donc naza na biloko ebele, na loni ebele, boko sepela. Tozela ba biloko mususu eza nanu ezobima.